Yaya, tozali koloba tongo midi pourquoi salaka attention na ba camarade. Pire à salakate, pire à comment on a pirate, mais c'est comme si nous prêchons dans le désert. Yaya, lisolo ya pas si pe mawa, itangisi ngai ma ya miso lisolo oyo ya jeune fille, fille nique à sa mère, Naomi, na Congo Brazzaville. Naomi a déjà 6 camarades na ye. Bateli eloko mabe na kati ya masanga. Naomi bandi ko sanza makila kino ememie na liwa 2 heures du temps après. Pour nini Naomi très gentille qu'elle était. Mwana mwasi malamu compréhensive a wutaki esika msusu aye na université azofana na homme. Mama na bango sayaki na mbongo malonga te. Mais chance et sourire. Akutana mobali ya bien. Mais ba master ba jalousie tala mabe ekomeli Naomi epesi ngai passe na motema lisolo oyo ete ya bino msolo tikali lisolo ya Naomi ekopesa yo passe na motema kaka lokola epesi ngai passe na motema tokosola yango awa na émission na biso ya mokolo ya lelo kaka na lisolo ya ba camarade ya tokolongwa sika na Congo Brazzaville tokende mikili ya mpoto yaya tamu na lobaka pire azalaka te pire akoma pirate ezalaka kaka mpona bato bwindu te na mindele tokoillustre lisolo so ya mundele kaka mundele akutani na camarade na ye mosusu biyamba pire ye okutela camarade ya kimokolo oyebi état d'âme na ye te okomisi ye pire camarade oyo aye ono tolatisa na babracelet ya kikamarade yaya na ndenge nini vraiment makamaso mosusu tokala mokili oyo ba bracelet ya kiamitié balati ba bracelet ya kiamitié ya rouge boyaya nzoka moko bade ko chalusi mundenga na ye tango alati bracelet wana yaya fia bandi kokondo kino nzoto bandi kosila ye okotala yango na image ndenge jeune fille azalaki na ndenge ya komi ekosepelisa yo te na zwi deuxième lisolo oyo et illustré première lisolo ya Naomi pour la ebenda bino mato yaya ba papa ba mama bosalaka attention ba yaya basi ya mibali soki omoni camarade ya mwana na yo esomo simba te pekisa ye mwana na ti câble bracelet montre esika zwi ya malonga te tuna po nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes makambo zoleka na mokili oyo ya soki ba beteli yo ozokanisa lokola fiction nzoka ezali makambo ya solo pasi na motema ya kosakana te tokosola yango awa na émission ya lelo kaka na émission ya lelo yaya tokotalisa yo comment est-ce que batu bakimi na K15 na commune ya Masina toyebi yango na ba commune ya Kimbanteke commune mususu kote ya Bangaba et konso ba population ekima pona kuluna mais soki okei na K15 yaya okomona population la rasute bakima kuluna te kasi bakimi ni inondation degré inondation ça na manaka 15 dimelanga ba préféré ba kende kola na balabala kasi na lopango na bango te conséquence lopango tali vide boy ba côté musuku de boti vert okolanda yango awa na émission ya lelo kaka na émission lelo tokotali na suka comment est-ce que histoire ya Enis baiki obengi biso pa fiston 27e partie totale yango te bokolanda 27e partie ya histoire ya Enis et puis na ndenge rival na ye tobengaka rival to ndanga Lise Manzambi abandi ko prêcher ya bambwakela et puis singa il passe trouver moi 2-3 makambu na kati wana et puis on verra si on a le temps nous allons parler de quelque chose concernant notre pays une image où et puis singa ça m'a fait froid aux yeux oyo ya général et ya porte-parole ya armée na biso makambu ya lobi to kozongela yango awa na émission ya lelo si jamais nous avons le temps voilà oyo un peu to kosola awa na émission ya lelo na kozanga koloba te ya esiko zali yebaka yango wi kozala ba festivité oyo koleka fête ya Noël koleka ya bonne année koleka osali na mikili ya poto wat o dépenser combien kobosa na te kobomba quelque chose yaya pona kosomba eteni ya mabele agence immobilier allo imo bayi koteka mabele na commune ya Maluku na quartier Menkao terrain à 20 sur 20
ba écoutez ka yango na $4000 ya pamba. 4000 wana okufuta yango nyonso te, opesi avance bia $1000. Ba pesi yo lopango, ba saleli yo acte de vente à crédit, mabele komi ya yo obandi kotonga ndaku ya choix na yo. Kino 8 mois aussi de ça $3000 wana kitoko te. Okoma lokolo lopango, kolo mabele na nyongo kaka ndenge tosombaka bandaku na Afrique du Sud to pe na Congo, pardon, to pe na Europe ya nyongo. Oh kitoko te. Toko sola yango pe awa na émission ya Lelo. Voilà, on se retrouve juste après la page publicitaire. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino, pona ba problème na bino nyoso ya loposo. Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba mama pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Mama Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango. Ba gommage ya nzoto yango yo, ja mususu ya ba gommage ya nzoto yango yo. Ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis ba coffret ezali ya lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, on a un gel douche moussousou, yango, il y a thym caramel, et puis on a un gel thym métissé, il y a thym banane. On a un sous na savon ya sika, oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe banduta yango à la base de tomates. On a un sous na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. On a besoin de parler ma faute à thé, on a besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de... Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi tokutanaka pona ko solo na makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki mbali boso otala biso toyesaka chaque fois yo e ba bongo na ko s'abonner. Baïke wadi kota la biso ebele kasi pour na s'abonner c'est tout un problème ya joatan na ya s'abonner na chaîne oyo la chaîne de votre référence. Vous l'avez remarqué mesdames messieurs mikolo ya na mois de décembre oyo accélération degré à masolo ezali sanga masolo ekomi awa ya sakombi moko na vert degré masolo ezali abatu bato kotinda masolo kaka se kotinda to kolemba yango pete yango moni to yesi bino 3 séances ya masolo. Masolo ozali kosunga batu ebele bali ko zwa position ya ko vivre na vie batu ebele bali ko sala keba na masolo oto ali ko beta yango na saka yo chaque fois ya ko tala ka émission oyo moko te botala ka yango ensemble botala ka yango en famille soki likambo ezwami à partir ya émission oyo okoki ko zwa solution te yango kendaka ndengo wana soki botali yo boko zwa temps ya ko to partage ka émission oyo to partage ka émission oyo pona esunga bato mususu peut-être les solo autre kobeta et kusungi yote mais soki o partager yango
ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Landa biso sur la deuxième chaîne na biso kaka na YouTube et pa wapi kobeta Afrique Masolo TV yo osabone pe na deuxième chaîne na biso ya YouTube. Soki osilisi awa to bondeli yo kende pe lisusu na chaîne na biso to pe na TikTok na biso na TikTok okobeta kaka Fiston Pelende et puis omoni osabone pe na TikTok. Rappelez-vous dans quelques jours déjà awa to commencer la live na TikTok en même temps na YouTube te kitoko voilà comme ça tokobanda kozwa temps ya kosolola macho kwa macho bandeko zobenga tozo kosolola bongo live à partir ya TikTok ndeko ndeko mata amati to sololi opesi ide na yo sur le solo oyo et bandoleka wana wana exclusivité kaka na TikTok. Abonnez-vous massivement na TikTok oyo biso Fiston Pelende. Boyebi yango troisième session ngana lobaka pena mingi te la plutôt na tikaka batu ba intervenir batu ba solola batu ba beta di solo oya bango kasi ya moto na tikila oyo ka li solo ya Naomi epesinga ipasi ba mama ebele batikala ba femme seule ezalaki na volonté na bango te baboya kosopa zemi baboya ko avorter bandima kobota bana bayike baboya kobota bakenda kosala avortement mais ndeko andimi aboyi kosala avortement ali kobota c'est-à-dire que mwana wala za précieux pour na ye ba parent papa akima papa amona tatikela ye kaya Naomi mama ya Naomi aza femme seule Brazzavilloise azana ye peut-être na mbongo ya balonga te mais aboya ki ko songola zemi wana abota ki Naomi tango aboti Naomi une fille très jolie très intelligente. Naomi a outa ki na province aye na Brazzaville aye pona aya kotanga tango Naomi a eu diplôme d'état na ye a eu baccalauréat accueilli université tokotanga a kombo ya université wana te ba pesa autorisation te mais boko ka ndenge ndekwaze ko expliquer boko na kati ya université Naomi a s'arranger ki lokola uta ki mo musika ye azali ko fa na homme to benga ngo homme no ba ndako sa université ba ndaka ba étudiant afin d'akawana. Il se fait que Naomi a ko se retrouver na ekiri ya 6 filles avec yemoko 7 ba uta ki côté moko boyebi yango soki bosilisi bozu diplôme de temps ensemble, bozu métrique ensemble, bozu baccalauréat ensemble, bokoti université, bino se boza benga abno ba muku, ba blaze banani. Ah, terme c'est kiminga déjà ou ba promotion à liboso, il faut pas blayer bino. Bon ça le ko boko mi soudé ensemble bino na bino. Alors ça qui écrit beaucoup ya 6. Mabe zalaki ni pas Naomi. Naomi perd son âme, elle n'est plus de ce monde, elle est partie. Volonté n'a été précipité. Séjour. Il y a Naomi, qui va 4 séjours avant, et pas y a couleurs jalousie. Dans le cas chaque fois, il y a salaka attention. Moi si à melaka masangate. On ne te refuse pas de prendre un peu de la colle si il le faut. Mais ça attention. Moi si à quoi il masangate et peut-être à niveau ti à perdre de contrôle. Moi si akoki ko bimaka to non le autre ko bimaka camarade na ngai to ko bimaka camarade ne komi officiel mo mboka mususu ke moi si ata bal il faut bima non discipline o biso ba koko na biso batiki la biso moi si akoki ko melaka masangate moi si à l'époque tant so ko kola congolaise de l'époque ato ko gisi 25 na ndako na ndako na bino apara ato zali ko sala yo ko zanda ko te zanda ko na ndenge ni okofanda ka pa na ndako tata na yo na mama na yo ti okozwa mobali nde tu es permis ya ko bima na ndako ko ofanda na ndako ya mobali na yo donc moi ça le pas na bango akeimba na moko pa ya mobali na ye mais c'est pas ce que nous voyons okomona moi si soka siko musala mukie amali ko na futa na pa na lemba te na futa na pa na le ko boy eza makambo oba occidentaux ba kotisi biso na mutu et outa mikili poto et qui dit en Afrique yaya. Oh ceux qui m'ont 18 ans, elle peut se prendre en charge à Gobi Bananda comme bot. Non. Même yota la ngose na mikili poto en Afrique du Sud partout. Moi attends moi la noya mobali yaya. Soki nzamba sungiye. Ata bandi musala. Oui, moi on peut encore comprendre ce qu'on va dire comment il peut aller s'installer, il beaucoup pour abanda vie pour c'est un garçon mais moi si faut ça anda ko encadrer ti mobile na ya ko zoena maboka papa na ye akei okoma deuxième papa na ye.
Naomi na université na écurie na bango ya cette fille wana babane ko mena masanga ka ndeza la kala mais Naomi s'est concentrée pe na classique on a bango cette wana Naomi était la plus gentille et la plus belle boyebi yango basi bango la 2 3 4 5 mais moko bana ko briller ko le ko amisusu wana et partout babane ko kende babane ko apprécier mingi kaka Naomi. Sa façon de parler, sa façon d'être avec les gens, sa façon de se comporter, Batman ko apprécier mingi Naomi. Et banaï ko botembe moi jalousie entre na kati ya 6 camarades na Yoana. Mais babanaï ko sole yangote. Mutu na mutu jalousie na kati na ah neni ba apprécier ka Naomi. Ah neni pour anika na pas anika ye. Yango le sa ko ya. Ko zala ka ba camarade te pira la raté. Yo ke ko luka musala. On a ben d'agamatoï pour la jeune fille belé. To ataba jeune garçon. Ozana interview na musala. Ok ko luka musala, mais va seul. Ozo kende ko luka musala, ok interview na musala. O benga to ka tika ngate na interview na musala. To ka tika na luka musala. Oh. Bozana itada mokote. Okomono ke kuna balinga ba zo ba zote po mu pepe a camarade na yo na ba énergie négative na ye et zuba boko joyeux. Tu dois faire des choses seul. Ozo que n'est pas un copain na yo, fiancé na yo, mouton mosakana, va seul. Copain ça va coûter chance. Naomi, nandenge azaki na comportement lamu, papa de ko apprécier. Un jour ba otambula, ba étudiant en tout cas si fini ba otaki université ba ozonga na homme. Naomi a kutana mobali moko ya bien, leblo linga mobali akatuku bianza. Sur les 7 filles, ba bengi kaka Naomi. Naomi aka comment tu t'appelles? Ah, comment on a ni Naomi ah ça va. Mobali wana a sepeli na Naomi. Et a commis ces relations oyo sérieuses. Je vais aller vite pour na article ko ndendo ko expliquer bino. Ngala pe moko ba résumer muki. Mobali o Naomi azui makambo e commissaire na romino ngai fona mona mama na yo bete ngai histoire mama na yo na mais non papa na ngai na ebiete na ebika ka mama na sana mama na ngai pi ateka na yeka mama asambu afuta la ra studio ye moko pasa na ye moko ateka ka soki pe mapa soki pe fufu liboso ya lupango okoyoka mama na osoni te ebele ba okela ba parents na bango soni. Oh papa nanga maman nanga za kitoko te maman nanga za bukana maman nanga ozoka son non il ne faut jamais avoir honte de tes parents. Est-ce qu'on commis la solution pembe? Naomi va amener son copain et pas à maman la bon futur bon fiancé na so bolingi amemi maman ta maman expliquer à bino ngai moi nanga kaka moko yeyo papa na ya akimaka. Tant na kopaka na zemi akima wanga na zemi ayebi kutu papa o ayete lokola yo obiolingi eke yepe alingi yo na pesibino chance moka koswa boke de ko évoluer na yebi ke moi na ngasa na maboko ya mutu ya malamu soki nda mapambole bino boye ko mona nga ya pas de souci ah mama pesi moka koswa tangu bakei mobali wana alongoli Naomi na homme esika bazaki sangana na baninga na ye. Azoli ndaku ya 2 chambres salon côté à université. Bamninga basali semblant ko sepela. Ah en tout cas yo na chance konso. Na ndaku wana mobali hapa banaye kuyada. Et comme le kola ndaku ya mutu wala so Naomi mbona yaka passer ba une semaine moko et bon asali une semaine wana azongi parce que les messieurs étaient aussi célibataires abanaye ko compter pendant Naomi. Alors Naomi ko ayemoko asala ba camarade na ye alongo kuna yepa na ye de temps en temps ba camarade ne ba na yepe ko yana ndako na Naomi ko yepa ndako na Naomi ya sala ka attention. Oh je vous ai dit au début que baba ne ko jalouser individuellement ba vandi esika mo te solo ke Naomi la sara inango yene ina non mutu na mutu jalousie na kati mais ba o solo la te ce qui ba na yepe ko solo la on ne sait pas. Un jour Naomi est allée rendre visite et pas à maman na ye. Aïe baninga pe na rozalate na keye pa ya maman. Camarade moko ya Naomi. Bon na profil bongo na ba fi bongo na bango na profil wana. O to tena miniature ba fi yango bango wana. Ba fi yango bango wana, ba camarade. Naomi est allée rendre visite. Et pas maman na ye, même maman moi provision, moi fuka ande za la kawana. Mobali na ye wana azalaki na ndako.
moko ya ba camarade ya Naomi ayebi ke muninga na bango azate mais ya kei na ndaku ko prétendre comme si azoluka Naomi ya landa lisolo très bien te ya bino partager lisolo oyo dans la troisième session na bino lo bakamingi te na ko expliquer pour avant article yo ndeko ande ndeko expliquer lokola mobala Naomi ayebaki ba camarade Naomi ba collègue ni ya classe kaka ndeza la kawana kaka na première année ya a continué à passer maman et consort automatiquement elle n'a pas attendu que tout Naomi a zonga parce que Naomi allait faire son dés à quel pas mal bonga zonga moi si oya bandi ko draguer mobali ya Naomi balo la mais c'est pas possible aux camarades ya moi sinanga comment est-ce que ça peut se faire comme ça oh ça non tu peux pas le faire tellement elle avait insisté azoko insisté mobali ya Naomi abi ça va promettre pesanga numéro na yo ngana ko benga yo eya naso ko benda yo matoi naso ko benda bino matoi salaka attention na bango chaque fois okomona yo na ba camarade na yo mon ami de ndeni mobala libala ndeni mobali na biso te kataka ya ngumbala moko ya tangu yo ka soni po na koloba ozoyoka sentiment mobali na biso ça bien te ya salaka attention mutu soka so meka ayebesi ka okweya kotika talo mobali na biso lobaka mobali na biso te mobali na ngai est-ce que yoki mobali na ngai corriger akovanda susute soko tiki laisser aller no se comment laisser aller c'est ainsi que mobali wana yebisi Naomi ça va promettre pesa numéro ngana kobenga yo et apesi numéro ye pas zu numéro abandi kokomela mobali wana ndenga osakala te tangu Naomi rentrer mobali na bise mais tes amis ne sont pas sérieux c'est la muninga mais ba kite ko zala bino ba ke na zate ba ke na zate so no kilita la mama abi nota yaki awa kutu a salinga ba cour bloque belé nyoso boye a insister ki na zu numéro na ina pesi numéro na ngai mais tala makamba ko belanga et pesi Naomi kanda Naomi abanda ko zoba ngo pena lo ba ndeko ba vrai camarade ya laisse ko chaque fois muto kanta camarade na yo wana yo zwa ka pena ndenge ya camarade na yo oza na mutema malamu na boiti yo konstrango ki camarade est-ce que ndenge yo konstrango ki camarade et ça ndenge ba konstrango ndenge yo zwa ka muninga na wana camarade et ça ndenge ya zwa ngo wana salaka attention nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes est-ce que komi Naomi esaliye bien te mbala moko akei ko luka camarade na wana en fait lobby na cour tango akei aben camarade na wana ese mais qu'est-ce que toi tu as fait moi j'étais pas à la maison tu es venu à la maison obandi ko sala mobali nga ba cour ndenge nini est-ce que na ndenge to yebani yo bosa makambo wana na sepe ata mukete soki okonde susu ngala to yo kala tendenge wana na yebiso ka ndenge wana Naomi agangi c'était son droit ya ko boya ba camarade na yi alobi na ndenga yi camarade ndengo wana ça va azongi c'était un mardi to mercredi nzoka camarade tanga silisi akei tangu ba kutelaki bango nyos na chambre de basala ka bango so 6 batika 6 wana ba comploter oye koloba tala kutu na omar mo so bisangai ngala kenaye kuna mobali wana saso na nzela biso to mona nenga so mobali wana ngala ke kuna aina tante pe chance na ngai ba mbongo nga yemo ka zwa ndenge nini aina tante pe chance to bali ko solo mbala ngame tala ndenga so ya ko gangela ngai na sepel na ete mbala moko mutu na mutu abmise suna ngapela ndinga ete akoma kisakata da mobali wangu falaka benga ngai ngafala so ndenga po na yebita ke ko sa na omi ya alaksakani nangu akanta ko ndela legiso sa kitoko awa tala bato zo ba camarade le soleil passe ngai passe. Qu'est-ce qu'ils ont fait Naomi bazui ba comploter pour ba melaka ensemble yo ça ekija ko melaka masanga ata yo moko oh ça nous to bima bon le côté ba tirage to bima ya tu as eu des problèmes avec des amis il y a un petit souci ba bengi to gemela masanga yo OK tu peux être sage OK ni père moko mais lisu likola lisu ça m'aide ko kakate ba kei alors Naomi ayebisi mobile na yeke no na robima na camarade dans le to kimela mo cop mobile a mona ngoma bete sa mobile bisi 100 000 francs na yebite 100 000 francs à combien ba de ko combien 100 000 francs en euros à combien en dollars à combien à PC 100 000 francs allez vous amuser avec tes amis Naomi a joué 100 000 wana kei
na baninga bali kosoka masanga kaka deza masanga koso. On ne sait pas dans quel moment Naomi a tellement gatiki vers na ye. Naomi a tellement gatiki vers na ye. Na moment nini e pesi ngai mutu koswa yaya. Ya lisolo a Naomi pesi ngai mutu koswa. Na mena no paracetamol pour mutu na ngai sui na lisolo. Aya. Il faut jamais faire confiance na baninga. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Là, mais pesi ngai mutu koswa mena no kisi. Lisolo kuta ne silite me mutu na ngai se sui. Na sina bela on paracetamol yaya. Boyebi bakamu a rotila batu loko la kata ya verbe. Et comme fréquent. Ba osa andeni. Boko za na muninga mimbelo mbale. Muninga na il a été corrompu pour na atela au poison par crampe. Pendant que bombela okomona muninga a baby c'est déjà faire na yemoko. Tangu bataka masanga. Yaya. So na vera na ngoti la bino moni muto aota masanga na boni vera ngoti. Ba ota otala taka musapio. Ba tete déjà ai c'est baby déjà. Acha tie poison awa ate boy. Tangu ya ota masanga a toucher ka moni a toucher musapina masanga kwei ezo na musapina kwei wana esi koti a bouger a déposer masanga na yemoko. Akoko sa yo. Non, il pense qu'il y a se soulager. Tant qu'on a fait, on a se soulager. Accueillir qu'on se soulager. Tant qu'on a que zonga, ayebisi yo. Donc, yo on a une intention on a té aya. Ah, muninga na ngai, abis to tika na ba faire, surtout que to tika na ba faire. Muninga oyo, ou alors ka to kwa muninga na yo. Ah, mon qu'il est changé hein. Mon qu'il est changé. Bon, on a dépassé tika faire na ngawana donc na rotika on dengo ate donc il faut peut-être au sanga mabe po to croire na mutu moko te mo camarade ma zo ba dengo yo okondi mate ke donc yo sali mabete habité et ça na dengo mabete po na ça quand même sûr que o teningelo ko mabete yo zo faire na mela ka tandam mela ka bandam tangu yo kozwa yo ko mela yango parce que tu étais sûr que o ti ate loko moko kuna te o suis vers na ye plein babela to meli tangu yo meli donc a trika ki faire oya yemoko ye perdu oya yo a meli a pour ça que le moko te bon ça va le quoi to changer ba faire tout ça mon ami les dédés ça le monter bo changer ba faire nzoka ya ye a bebisa ki yango ça ndingwa il n'a pas eu froid aux yeux hein. Il n'a pas eu froid aux yeux pour la triquer au ndingwana et bon yo pour ça la vigilant. Eya, bokei ko mena masanga na baninga. Alingati ka fa te ke na verna. Te ko sa lo te ke na verna yo, na ndenge mabete kutika na tira verna ete. Est-ce que komi? Naomi tango azongi, Naomi azongi boye na ndaku. Heureusement, semaine on bala za kiwana, Naomi wani ko sanza makila. Azo sanza makila. Azo sanza makila c'est quoi ça? Naomi o tu as oh non est-ce que tu t'es déplacé à Azo sans Makila? Camarade ya mobali ya Naomi abenga mama na bango. Toke na hôpital. Ba mama na hôpital munene ya Brazzaville. Tant ba koma batali mais o ezali poison moko avancé 2 heures du temps seulement. Naomi va dire ko sans Makila ezo maso pena mi chopo ce qui peni de kati Naomi kuna. Naomi après 2 heures du temps, Naomi loko na bayi ba okena ba masanga baninga mobile na ya benga mbila kila bakanga baninga na ile so 6 wana yaya basambisi bango nde ba pe musiki jalousie non na akomaki jaloux elengo sakate yango wana nous sommes décidés le jour où ils sont avec les bilonde ndenge muninga akeda sambale ba cour tala ni fa
Naomi aja. Bana basi wana 6 betilin tuana amiti oyo bana prison. Ata bakangi bango. Est-ce que Naomi akozonga? Mama ya Naomi atikali ye moko femme seule sans mobali sans mwana. Naomi avait 25 ans. Au kobota mwana mwasi, on va la sou compter 1 2 3 4 tina 25 ans, yo mo na ajini. Tala solo ya Naomi pesinga ipasi ya kosakana te. Alors, tona ndeko oyo wana na pesi no ka moi résumé mukie. Na beto on kitoko on est ko li solo. Bon, tona so camarade oyo ndenge a de expliquer l'histoire ya Naomi. Suivez. Histoire en République du Congo, précisément à Brazzaville. Une fille qui s'appelait Naomi, elle était une fille de Wesso. Naomi, après son baccalauréat en 2021, Naomi est arrivée à Brazzaville. Quand elle est arrivée à Brazzaville, elle avait des amis. Et avec des amis, je ne sais pas ce qu'elles ont fait, mais elles ont eu une place au campus. Donc Naomi et ses amis de Wesso vivaient au campus. Puisque c'était des amis depuis Wesso, Naomi et ses amis commençaient à sortir ensemble, découvrir la vie, faire des sorties chaque week-end. Étant donné que Naomi était un peu belle et Naomi avait comme une attirance envers les autres. Parce que partout où Naomi partait, on l'aimait toujours. Mais ses amis, au fond d'elle, elles avaient par ce qu'on appelle la haine et la jalousie. Voilà pourquoi on dit, quand tu marches avec des amis, et quand tu remarques que quand tu marches, plusieurs personnes qui ne te connaissent pas font que t'apprécies devant tes amis, il faut maintenant éviter de marcher avec tes copines. Parce que tu ne sais pas ce que ça fait. Tu marches avec une copine et en fait que tu apprécies, elle, on ne l'apprécie pas. Elle va sourire, mais elle est Judas. Donc Naomi commençait à se promener avec ses amis, partir un peu en ville, et on abordait plus Naomi que les autres parce qu'elles étaient au groupe de 7 filles qui revenaient de Wesso. Donc d'autres étaient de Dowando, elles étaient venues former un peu ainsi, donc elles étaient 7. Comme d'habitude, un jour, Naomi et ses amis, elles étaient à 7, elles sont allées en ville à un endroit qu'on appelle le Bold. Quand elles sont arrivées au Bold, il y a un monsieur qui était bien, qui est arrivé après son courage, je vais vous dire que bonjour mademoiselle, j'aimerais vous parler s'il vous plaît. Naomi aussi est venue, Naomi commençait à discuter avec le monsieur s'intéressait à Naomi, et Naomi a passé son numéro de téléphone. Le monsieur a dit, bon, étant donné que je suis venu prendre un truc ici, vous êtes avec les amis, prenez au moins 30 000 francs, vous allez compléter l'alcool. Naomi aussi est allée dire à ses amis, ah, le monsieur m'a donné 30 000 francs qu'on puisse boire. Les 7 commençaient à boire, le monsieur est rentré chez lui. Et Naomi commençait à sortir avec le monsieur, et avec le monsieur, c'était maintenant du sérieux. Le monsieur voulait maintenant rencontrer la maman de Naomi. La maman de Naomi vivait ici à Brazzaville, à Mukondo. Et Naomi fréquentait Aweso. Étant donné que la mère de Naomi était célibataire, elle se débrouillait, elle vendait ses maniocs devant la parcelle, elle louait juste un studio. Donc voilà pourquoi Naomi ne voulait pas donner la charge à sa maman. Naomi est rentrée à la maison pour parler à sa mère. Maman, j'ai rencontré une personne et la personne voudrait te rencontrer. La maman qui dit, il n'y a pas de souci, tu as déjà 25 ans, donc dis au jeune homme, venez me voir, je vais voir à quoi il ressemble. Le monsieur aussi, après son courage, est venu à parler à maman. Maman, je m'intéresse à votre fille, j'aimerais vivre avec votre fille. Maman a donné la bénédiction. Ah, moi, ma fille n'a pas de papa. Parce que ma fille ne connaît pas son papa. Son père avait négligé la grossesse depuis le début de la grossesse. Donc, c'est ma seule fille. Prends bien soin de ma fille, s'il vous plaît. Le monsieur a dit, j'aime énormément votre fille. Donc, ne vous inquiétez pas, elle est dans les bonnes mains. Le monsieur a demandé à Naomi de quitter le campus, d'aller louer chambre salon quelque part. Et Naomi aussi a trouvé une maison, chambre salon. Et le monsieur, des fois, il venait dormir là. Des fois, il peut faire 1 semaine, 2 jours, 4 jours, ça dépendait que d'eux. Et les amis de Naomi aussi venaient chez Naomi. Étant donné que le monsieur avait un peu de moyens, ça soulevait un peu de jalousie auprès des amis de Naomi. Mais les amis de Naomi, personne ne savait que l'autre était jalouse de Naomi. Personne. C'était seulement dans leur cœur. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer?
Une des copines de Naomi est venue rendre visite chez Naomi. Elle savait bien que Naomi n'était pas à la maison. Naomi était allée rendre visite à sa maman parce qu'elle avait appelé Naomi. Elle est quand même venue. Et le monsieur aussi était venu. La copine de Naomi commençait à draguer le mari, donc le fiancé de Naomi. Le fiancé a dit non, je ne peux pas le faire. La copine a insisté, le mari a dit bon, toi, passe-moi ton numéro de téléphone. Le copain de Naomi commençait à discuter avec cette fille juste pour montrer les preuves à Naomi comment sont ses copines. Le copain a montré les images à Naomi. Naomi appelle sa copine pour dire mais copine, c'est quoi que tu fais? Et fallait pas que Naomi puisse dire ça. Et quand Naomi a dit ça, la copine là est allée voir maintenant ses amis pour dire regardez ce que Naomi me dit à cause d'un gars. Et c'est là maintenant que la vraie jalousie a commencé. D'autres commençaient à dire ah, de toute façon elle se prend pour la plus belle. D'autres aussi moi aussi je l'aime pas. L'autre aussi moi aussi je l'aime pas. Tous les 6 là ont fait un coup. Ce que nous on appelle par coucou, Bassali et coucou. Elles sont allées rendre visite à Naomi chez elle à la maison. Elles ont dit, ah Naomi, le samedi, on viendra te prendre, on va sortir parce que ça fait longtemps qu'on était sortis. Et Naomi a demandé la permission à son mari. Son mari a laissé 100 000 francs pour sortir avec ses copines. Elles sont allées mouver à Chicha Café. Quand elles sont allées là-bas, après Chicha Café, elles sont allées dans un VIP au plateau pour continuer la soirée. Or, ses copines, les 6 là, avaient fait un plan. Oui, elle avait fait un plan et on ne savait pas ce plan-là était dû à quoi. Ah, vous savez, quand Naomi a commencé à prendre l'alcool, arrivé à la maison, Naomi commençait à vomir le sang. Et quand elle vomissait le sang, elle était obligée d'appeler sa mère. Sa mère est arrivée, son copain aussi est arrivé. On a emmené Naomi à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, Naomi commençait à vomir le sang et Naomi a expliqué que j'étais avec mes copines, j'ai pris l'alcool et voilà, je commençais à vomir le sang. Et 2 heures du temps après, Naomi est décédée. Naomi a rendu l'âme. La maman de Naomi commençait à pleurer, le copain a... Kaka na même ordre makambo oyo ya baninga tolongwa bongo na Congo Brazzaville to ke na mikili ya mpoto. Eya, makambo ya jalousie zalaka pa batu mwindu te même na mindele. Okuta na camarade ki mukolo mundele moko akuta na asepel na camarade musu ya mundele soki bakuta na ki wapi soki pe wapi bakomba pire mbala moya ya muto boye bala te sika bakomba pire mbala moko problème te. Okokende sika okuta na camarade musu pe et pesi pe bien bakomba pire mais il faut faire très attention. Muninga moka lobi non naza na ba bracelet mo na sombi awa to la ta ba bracelet pour la ki amitié na biso de ki makasi ya ta ba la so ba comment ça la susu et ça la susu ah papa fisto wana mindele te bana bazo bala pe mindele to ça la pe ba kala ba metipe na ba famille ba ça la attention to ko kiko kopia ka mingi ba kamia mindele to te bana ya Afrique bana ba na porte ba ko la mindele ya ça la attention alati muninga bracelet ye bracelet awa ye bracelet awa bracelet ya bomo na miniature wana o na miniature yango wana muninga balati se bracelet tango akei pa na bango d'ailleurs tanga maki muninga wana et pas na bango na ndako il faut voir mundela wana ki une jeune fille ya ba 22 23 boy très jolie mundela bomo na photo très bien na ndinga komi bolanda ngo na image e o de kawa mama tali abi non, c'est pas la camarade, non, tu n'as pas de la camarade. En tout cas, tous les camarades, na sepel na ye, et je n'ai simne. Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Sauf qui papa boy, maman boy, tchaka mato indimaka. Bangonde banzambe ya se awa. Papa no a boy yo sakana mutuana. Maman no a boy yo sakana mutu yoka. Yoka. Ba on va se la balle ba dinga la te, kata pa tu interpeller papa fisa lo banini. Parce que bana mikolora, I know, oyebi nini. Je sais, oyebi, tu sais quoi? Ay, kunieso, na portugais ne kunieso, o kunieso what? Na kikongo nini, munu kezaba. Ngeke saba nini? Tala, muninga brasela pesa kiwana, abandi kokonda, bakina hôpital, ba mindele. Bazo retrouver maladie témoin na okonde la nini. Ye moko aleki na télévision na TikTok ayekoloba.
kanai muninga na yona porté disparu à ce moment là azaki muninga ya mokili oyo totaki extraterrestre yo mto kantara mindele bazaka na bagwate mindele baleki biso na kisi ya mto kosa ote na pesa un exemple ya pas les belettes soki bango bazaka na bakisi te to sa coupe du monde te bon websang pour ani ba compétition ya mindele wana à part l'Afrique du Sud ils sont la coupe du monde ya rugby parce que ba sangana pe na mindele parce que l'Afrique du Sud est un pays pas comme les autres, ça de chaque fois. L'année que m'a bêté. Quand tu as l'Afrique du Sud, la catégorie pays africaine, faut tu avoir la catégorie pays Europe. Afrique du Sud, on sait. Moutou avant awa, moutou normalement awa, ou ça na mon peuple ya normal Afrique du Sud à quoi ça c'est vrai. Quand tu es ici, tu n'as rien à envier na moutou oyo à en Europe. Quand tu vis cette bourgeoisie là. Et pour la vivre la bourgeoisie, il faut bunda. Bunda ou la bourgeoisie. Te, ça dit compréhension d'engue ma bête parce que je sais de quoi je parle. Il y a un moment où on a remporté la Coupe du Monde. Deux fois, il y a rugby. Le sport à Mindel. Si on bat les autres, on va tout ça de bois. Bateau maman a talé semaine au sakanate. Porter disparu fier dans le monde dans la tête. Si on fait au azokonda, azokonda. Baké kotan sa ndenge na ngo pe ya mindele ba bango bracelet wana attaquer ça bracelet à vodou ce qui vodou ça ba benet benino so benet et comme la mindele siko il faut ça ça ndenge kibokoko ya mindele to ya batu mwindu tala kutseki tala kumbamba lisolo na sa puye na ngo mingi te poza ya mindele mais la legi otala ndenge de quoi expliquer et benora ma to ba camarade pira la raté pira comme pirate camarade mo sala kala yo bien a flataka yo a kumisaka yo yaya salaka attention nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes et ça qui est monde à intérêt landa yo mtolula camarade ma c'est d'une autre mère, ma bestie, moi la maman langa, ma copa, oh ma personnel privé. Bota la vidéo et pe Sabino Mayele la loba on ba vidéo nanga boyo kakate moi si on a fille ba sali ki camarade ba jeune fille hein azwa sali camarade na kamna na muninga na ye azu muninga na ya mimi na ndap ba ye a présenter ba parents na etanga ki ya ko tika muninga na ye dans zongi mama na ya bendi ya bi kama mwana nanga moi si aussi oh maman camarade nanga c'est une bonne fille maman na bi moi si oh nazo sepela na été nazo sentir yeta za na iloko muhambala montaza camarade mabe pona ya bité mama oh besti nanga bona maman na bi OK pas de problème ki camarade na bango e match ki ti lo fito muninga na bité nga pona uza camarade nanga na se lo bracelet ya amitié azui basali bracelet ya amitié des bracelets aye na bracelet moko apesi moi si oyi apesi bracelet fi wana alati bracelet ya bana mwana mwasi wana alata bracelet bibo kanisa makambo sa makaka na Afrique njoka nena ki bracelet alati se bracelet ya vaudou ezali makambo bandoki ba sorcellerie ba nini alati se bracelet ya kindoki mwana mwasi wana kobela tibo moni akomi na eta oyo eza muninga na ye ndenge akonisi ye na hita o abebisi ye nzoto bongo po muninga na ye azalaki jalouse na ye kaka jalousie ndazo bebisa muninga boy bake na ye talaka ba mindele bake na ye na bo donc partout na bo pito bamonaka maladi te bamonaka maladi te bandeko na nga bota yo lula camarade boyo kakate olinge komela yo po ontika ba via ba camarade obakiselo nini na vindeko menezi na yo moko obota maka yo moko chingami na ba camarade bota na commune ya Masina na ville province ya Kinshasa précisément na K15 webi yango na Masina n'est-ce pas batu ba kimi na K15 soki okei kuna quartier kauka mutala sute o kanza lokola ndenge na lobaki ne bandela bakuruna bakimisa batu na ba commune ya Makala babumbu kuna ba quartier tikala vide mutala raté bakanga bandako bakenda pona bakuruna na K15 so okei okomona mutala sute bandako de koma maye kuma tina zolo ndako mususu bdo ba maye kita e koma sika ko pêcher
pour nini inondation degré eleki na habité gouverneur à ville ya Kinshasa tale na so makambo au point na bandeko ya K15 mutu alaki propriétaire aki okoma locataire pour inondation eleki a préféré que va na kokufutela na ye ki ava na ndako na ye misusu ti sikoyo basa 100 SDF na niveau ya Kinshasa bazalaki kolo lopango tala tina zo loba ya tala isi kosomba ndako tala isi kosomba ndako bomoni yango bozali ebele omona pete ndeko na bino na K15 kuna ndako na ye ya sumala to osomelaka papa na bino to mona ndako na K15 baza sukuna te inondation eleka bakima ndako tala sita na ekoloba benga biso to en contact na agence Allo Immo agence immobilière bazali koteka mabele ba terrain na commune ya Maluku na quartier Menkao na cité diaspora 20 mètres sur 20 na $4,000 ya pamba et puis agence Allo Immo ba facilité ya okopesa $4,000 mobimba te soko za nango opesi mobimba soko za nango te opesi $1,000 ya avance $3,000 etikali obandi kofuta yango malembe pendant 8 mois o kitoko te bazo pesa yo opportunité ko makolo lopango na agence Allo Immo. Alors benga biso na niveau na biso ya rédaction na plus 27 61 58 455 plus 27 61 88 58 455 tocha en contact mandeko ya Allo Immo pona yo okoma kolo lopango à crédit auto lo bakite tolobi vous comprenez voilà pourtant la qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que na K15 na commune ya Masina batu bakimi bandako na bango suivez ce reportage na commune ya Masina population bavandaka awa basundola bandako na quartier oyo kaka ndenge bomoni batia bakadena boye tala ba parcelle o nyonso batie bakadena soki otamboli okokuta lisusu na ba parcelle mususu ba porte nyonso okokuta na ba parcelle mususu ba porte nyonso pe batia bakadena kaka nyonso wana eza likolo ya inondation oyo esalamaka na quartier oyo soki mvula ebeti na 15 awa batu bakimaka basundoli bandaku bakimika bango moko na bana po degré ma etondaka ozaku tata na temps ya kolongola eloko moko te na ndaku yango bakoki na bango lisusu te basundoli bandaku na bango kaka ndenge bomoni boye likolo ya inondation ala neti bandaku oyo eboti bamai ekomi lokola zamba mosusu kutu ekomi lokola rivière moko eboti ba vert moya ta bato babongisa po bavanda eza te kotala pe boye érosion epai ezomema lisusu mwa baparti ebandi lisusu kobuka pasi pe mawa eza vraiment pasi komona bandako ya kitoko bandako ya bien baparent baresponsable batiki bandako na bango bamisusu lelo bakomi bapazer ezali citation ya mai oyo ezali kosala biso awa ezali kotonda ezali koinonde donc tozokoka te quartier komi tokobanga mikolo ekoya soki mbula ekontinue boye toko risque parti oyo disparaître yango bapropriétaire ya baparcelle oyo bazosenga na bakondi balukela bango solution mpo na bamapangu na bango po mingi na moma oyo baza na esika ya kolala te esika ya kovanda te bamisusu bakoma ovande pa bandeko bamisusu bazofutela kasi bakokoka te yango basengi na leta alukela bango solution babongisela bango quartier oyo po barécupérer baparcelle bazonga kovanda na kimia kan 15 ezokende kaka boye sino kosutuka pe bandako nyonso. Affaire oyo ya couple Manzambi na Enis Obi ebandi ko za tourner mususu papa Fiston yo bande ko kipe yango te Mexico non ba fan ba sepela kito ba ndiko radio ko ba to na ndaka ngona ndiko sa commentaire mingi ça fait trop parler mais to ko tikla yo Rolanda ndenge ko sœur Enis avec sœur T bon sœur na ndenga ki mwasi Enis Obi a dû expliquer ndenge ba escroquer qui est pas un pasteur numéro 27 objectif n'est nini à détruire pasteur Manzambi tonini et on a aussi la raté soki a moneki ba kosaki
maman okoyi opopo mabele otali chemin. Est-ce que du fait qu'il y a lobaka ndengwana solution kozwama bon manzambi atali ngwa boya mwasi na ye Lise aya pa na yo du fait ya kolobaka boye ekosala masusu tala kunseki tala kumamba et comme lokola ba jeton basa pena ba manda oyo koto ato utiliser réseaux sociaux na TikTok wana Enis apesa ba mbwakela a expliquer kuna pe rival na ye Lise Manzambi azo utiliser share ya Nzambi esika ya koteya abwaka ba mbwakela pona mbanda na ye tokosuka wapi landa Enis ndenge abwaki ba mbwakela na sima na ye okolanda sikoyo rival na ye Manzambi Lise ndenge répondre ye na share somo eza mawa botan. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 27. Entre-temps, j'étais en vacances à Bruxelles avec Emmanuel. Et là-bas, en Belgique, Emmanuel va passer énormément du temps avec son père. Retenez cette partie parce que ça sera très très importante pour la suite des événements. Il passe du temps avec son père, il passe même la nuit chez son père pendant que moi, je suis chez ma sœur. Et après les vacances, on revient à Paris. Tout de suite, à mon retour à Paris, il faut que je fasse le programme avec le pasteur, notre programme de la semaine et tout pour se voir. Et c'est là où je vais me souvenir qu'ils étaient en jeûne. Il va me faire comprendre que c'est un jeûne contre les réseaux sociaux. Très rapidement, je vais vous faire écouter l'audio. Donc, dans l'audio, il m'explique que c'est un jeûne. On va se couper des réseaux sociaux, pas TikTok, pas Facebook, pas Instagram, pas YouTube. Moi, je trouve ça quand même bizarre de faire un jeûne contre les réseaux sociaux alors que papa pasteur lui-même, il est youtubeur et maman pasteur est youtubeuse. Bonjour. Ça se voit que tu n'as pas suivi la prière ni hier, ni ce matin. Donc hier, j'avais programmé un jeûne. Hier, au culte de midi, j'avais programmé un jeûne. Le soir aussi, j'ai rappelé à toutes les personnes qui prient avec moi, parce que c'est une recommandation de Dieu. Donc nous sommes en jeûne des médias, nous sommes coupés des réseaux sociaux, à part d'être connectés à 6h et à 23h sur YouTube pour la prière. De mon côté, je ne respecte pas ce jeûne parce que j'ai eu comme un pressentiment qu'il veut préparer peut-être les personnes de l'église à se couper des réseaux sociaux parce que souvenez-vous que c'est une personne qui a très peur du scandale sur les réseaux sociaux. Ce qui va se passer, c'est que mon voyage à Bruxelles déjà va me permettre d'avoir des idées beaucoup plus claires. Donc, je vais me retirer petit à petit de l'église. Et le fait que moi je ne parte pas à l'église, c'est une chose qu'il n'apprécie pas parce que vous allez voir que dans certains messages, lorsque je ne vais pas à l'église, il est en mode « Ah, tu as séché l'église et tout » et j'essaye de m'expliquer, il me dit « Je ne suis pas du tout d'accord ». Donc je vais retourner à l'église. Il faut savoir que pendant cette période également où j'étais en vacances en Belgique, il y a un dimanche où j'avais suivi le culte en ligne et j'avais remarqué qu'il ne portait plus son alliance. Et cette fois-ci, il avait enlevé son alliance sans même que je ne lui demande. Et souvenez-vous que dans les parties précédentes, je vous avais dit que je lui blâmais beaucoup du fait que c'était une personne qui ne tenait pas surtout ses paroles. C'était un homme qui n'avait pas une parole d'honneur. Et dans ma tête, lorsque je lui ai vu enlever cette bague, je me suis juste dit, la prochaine fois que tu vas remettre ton alliance, il faut savoir que je vais me retirer pour de bon. Donc, il y a un dimanche, le 24 août, où j'avais fait un tour à l'église et tout. Donc, après ce dimanche-là, moi-même, j'ai remarqué que oui, il portait plus réellement son alliance. On a discuté, on a essayé un peu de parler de ça et tout. Il m'a dit que oui, il est en train de préparer son église à comprendre que désormais, c'est un homme qui est en train de divorcer, que désormais, il n'y a plus de relation amoureuse, du moins, il n'y a plus de mariage entre lui et sa femme. Voilà pourquoi il a décidé de son propre gré de ne plus mettre son alliance. Et je vais lui faire comprendre que tu t'amuses un peu trop avec ton alliance là et tout. Sincèrement, moi j'aimerais que si tu veux arranger avec elle, que tu puisses t'asseoir, discuter et arranger les choses avec elle.
Il va m'expliquer qu'ils avaient eu une dispute et tout ça, et il avait fait comprendre à madame qu'il ne voulait plus rien savoir de la relation, et il avait même utilisé un mot qui m'avait vraiment fait mal, c'est qu'il m'avait dit qu'il avait dit à sa madame qu'elle le dégoûtait. Pourquoi cette dernière le dégoûtait? Ça a toujours à voir avec la tromperie qu'il avait eu à subir de la part de sa femme. Et là, de mon côté, il y a vraiment eu un silence parce qu'on était dans la chambre et tout. J'avais plus vraiment envie de discuter avec lui parce que je me disais qu'il est un peu dur, il est un peu catégorique. Parce que déjà dans mon cœur, je sentais que lui, ce n'était pas vraiment l'homme avec lequel j'avais envie de finir mes jours. Et je me souviens qu'il va me donner son téléphone avec sa carte et tout pour que je modifie son billet d'avion pour l'Angola. Après ça, je vais rentrer à la maison et une fois à la maison, comme d'habitude, je vais récupérer sa prédication du dimanche, je vais découper et tout ça et je vais lui envoyer ça pour qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Et vous allez remarquer qu'à partir de là, pour essayer de casser déjà un peu la cadence entre nous, je vais recommencer à l'appeler papa comme au tout début, lorsque je l'avais rencontré. Je ne me servais plus de ces petits mots doux et tout comme vraiment deux personnes qui sont ensemble. Ça, c'est vraiment une situation qui le dérangeait parce que lui, il aimait que je puisse l'appeler chérie, bébé, mon amour, des petits mots mignons comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une phase où j'ai envie de lui dire quelque chose, mais j'ai du mal. Ça fera que je peux lui écrire un long message où je suis en train de parler, me plaindre ou encore lui faire comprendre que je veux bien qu'on arrête et tout, nanani, nanana. Après, avant même qu'il lise le message, je supprime. Et ça, je le faisais vraiment très souvent. J'écris un message, avant qu'il lise, je supprime. Pourquoi? Justement parce que je vous avais dit qu'il y avait déjà un peu de l'attachement entre lui et moi. Donc, c'était aussi compliqué de mon côté de prendre une décision assez sérieuse, assez sévère. Donc, j'étais là en train de me battre avec mes propres démons pour pouvoir le quitter. Toujours en ce mois d'août là, je suis en train de préparer le mariage de ma copine, donc obligée d'aller chez le couturier à Château-Rouge. Il va également me donner de l'argent pour faire les démarches et tout. Et ce jour-là, quand je suis partie à Château-Rouge, je vais en profiter pour acheter des petits produits traditionnels et du sel dans le but de faire un bain de purification et tout et de protection. Et il y a un autre objet de protection aussi que je connais du fait que je sois restée longtemps en Afrique de l'Ouest. Je vais également commander ça, donc je vais prendre ça avec moi. Et en ce qui concerne Emmanuel et la famille, je vous avais dit qu'à partir d'ici, je vais aller très vite. Donc, je vais faire un rêve où le petit se noyait. Un rêve que j'avais trouvé vraiment bizarre et je vais l'appeler et tout. Je vais un peu l'expliquer le rêve. Entre-temps, j'avais déjà arrêté avec l'habitude d'emmener le petit à l'église. Lorsqu'il fallait partir à l'église, je partais seule. Et le rêve, je lui avais expliqué ça pendant que j'étais dans le train et il va me dire, le soir, quand tu vas rentrer à la maison, appelle-moi comme ça, je vais prier pour l'enfant ou tu l'emmènes à l'église dimanche pour que je prie pour lui. Non. Alors, si c'est possible, tu peux l'amener aujourd'hui, comme ça, je vais prier pour lui. Sinon, le dimanche, je peux prier aussi pour lui. Donc, le dimanche, ça sera aussi, je vais prier pour les enfants, comme c'est la rentrée. Merci. Et alors, ce soir, je pourrais pas ramener Emmanuel parce que le temps que je finisse et tout, il faut que je rentre à la maison le récupérer. En plus, je serai fatiguée. Donc, je serai à l'église que le dimanche. Je sens que tu n'as plus la grippe là parce que ta voix est très bien dégagée. C'est bien. Sachant déjà les craintes que moi-même je commence à avoir par rapport à lui et du fait que j'ai envie de me détacher de lui, je dis à quel moment je te donne mon enfant pour que tu pries pour lui. Ce qui fait que ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, je ne l'ai pas du tout appelé pour qu'il puisse prier pour le petit. J'ai fait ma prière moi-même. J'ai vraiment eu à faire une prière d'autorité. La rentrée scolaire, c'était le lundi 1er septembre, donc le dimanche 31 août, je n'irai pas à l'église. Et là, il va m'écrire pour me dire « Tu as séché l'église ?» Je vais alors me servir de l'excuse selon laquelle, si je ne suis pas partie à l'église, c'est parce que je voulais me concentrer, préparer la rentrée de l'enfant, passer du temps avec lui et tout ça. Et ça aussi, il n'a pas du tout apprécié. Le même 1er septembre là, comme on ne s'était pas du tout vu dimanche à l'église, il va alors m'inviter.
Et c'est ce jour-là qu'il va réserver la chambre 67. La famille, dans la partie 28, on parlera de la chambre 67, de mon ressenti et du fait qu'en tant que pasteur, il n'était pas du tout capable de remarquer que j'avais avec moi les objets de protection. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve à très bientôt. Merci. On peut t'humilier aujourd'hui, mais ça devient une promotion pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui commencent à aller taper ton nom pour essayer de découvrir qui tu es. Oh, de la promotion, fais-les comme on dit en lingala. De la promotion gratuite. Tant que vous savez dans votre cœur que vous êtes clean vis-à-vis de Dieu, laissez-les parler, parler, parler. Laissez-les parler, parler. Je ne tremble pas, je ne crains de rien. Parce que je sais qui je suis. Je sais avec qui je suis. Ton passé ne disqualifie pas ton appel. Dieu transforme le rejet en plateforme et l'humiliation en promotion. Que Jésus n'a pas vaincu par la violence. Jésus est un non-violent. Insulté, calomnié. Ce n'est pas parce que la foule crie crucifions-le, que ça fait de toi un coupable. Parce que si tu n'es pas crucifié, la foule ne peut pas être sauvée. Il arrive parfois que ton corps peut être affligé, accablé par des mensonges, des insultes, des humiliations, des railleries. Les gens vont se moquer, ils vont parler, ils vont te traiter de tout et de rien. Jésus a fait quoi? Il a avancé. Parce que dans la nature du champion, le champion est une personne qui avance. Et il ne s'arrête pas. Ils feront tout pour t'arrêter. Parce qu'en réalité, quand on voit un champion, on sait. On voit que celui-ci-là, il a la carrure d'un champion. On sait. Et c'est comme ça que dans le monde, vous verrez que quand une personne a cette chose-là en elle, les gens, ils mettront tout ce qu'il faut sur lui, sur elle, pour justement faire en sorte que notre équipe gagne. Quand vous voyez que vous avez un champion devant vous, faites en sorte de porter. Voilà. Bandeko Walandi, to suki awa pour la troisième session de Lucia Moukolalelo. Na lingo tchaka yango na mutu que désormais tu peux dans 3 sessions. Moko ya tongo na ba après-midi et puis na poka bon mais ça na déjà donc salaka est fort. Ce qui est monsieur Koti aux abonnés. Au taliboko pour ça na retardé. Tala sika mutu comme la 3e session déjà. Yo peut-être na otali ali bosote. Talaka déjà. Sala lokola ndenge papa Alexis asalaka. Na kati ya 30 de musala tibe écouter azoyo kata na matoyi solo po ba solo ya mikolo ya ba solo ba réalité vie surtout en décembre awa ba tu belé ba après momo ina bango. Kalaming te kuma o cross over boya to traverser et to sala boye église et c'est bandi ba publicité. Mais vrai traversée, vrai crossover, t'as la vie na yo. Janvier, tu fais frio, ça la kinine. O jalousa ki nani, yo posa ka jaloux. Jalousie ko ya ninga ko dossier. Est-ce que jalousie la kanango isala ki osala mutu mabe? Banani ba jalousa ka yo. Tala ka bon la lisho jalousie. Nesa ka no chaque fois ya. Bato ba bano tala mutu oyo abana soki mutu alingi yo te, yo pe ko linga ete te. Isala maraboyi. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mots, un monde d'intérêt. Ce que nous avons dit, c'est semblant, il peut linga semblant. Ce que nous avons dit, c'est que nous linga ote, il peut la dire que linga ete. Et tout ça na wana, yo linga ngapela linga ote. Œil pour œil, dent pour dent. Et ba lokende ngwana. Et ba lokende ngwana. To kutani na amitié, to kutani esika moko boye, moi kopo, to moi kopo e kengelus na ver na yo. Aucun rendez-vous. On a un rendez-vous. La camarade, il faut à 14h. Toi, tu te pointes là, il est 14h. Il y en a un été. Au PC, moi, 5 minutes. Ayete, c'est désolé. Je ne peux plus. On a comment dire non, je ne peux plus attendre. On va te respecter comme ça. Le respect de l'air. Respect de l'air. Tu as un rendez-vous avec une fille. Elle a dit 12h. 12h, comme il y en a un été. Tu attends pour 5 minutes à été, tu pars. Respect de l'air.
Vous avez un rendez-vous à Moussala, vous faites une interview. Aïe, t'arrêtes, tu pars. C'est ce qui va faire de toi un grand monsieur ou une grande dame. Ok, émission ici. Portez-vous bien. Santé de fer. À tous. Demain matin. Chap chap. Et tchala. osimbi elimeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga edgar mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.